Quand tu es dans notre pays marabout, et qu'on y sur internet, comme on les appelle cité, s'il faut te les appeler salé, à faire partout MK. Comment on les a cités, mais à faire partout. Des affaires partout, quelles sont? Oh, wana ata papa na biso esika kufana tombe fa telema. Na osala partout te na vie nanga. Na ko vanda kana mutu te parce que pesa $20 $30. Il faut na lingaye. Nga ko pesa nga visiter son lingaye wote. Na partie na ozana pas 30 firmes. Heureusement que photo na monte ba lui amoni nde kombo na so na pembeni so ndeni. Mais na tata wa papa mukolo o ba tusu bakatsa so poto ebeta emo malili wana katika kola te. Na se papa e ambala suka. Ba je wana osesa ngonga te. Osesa nga ba blague wana salite wana te. Jamais en aucun cas na ko vanda boye na yeka mutu mona yebi na ngako pona yebi yote. Comment on a monnaie, on a la conanda, on a des attends, si tu vas sur l'ensemble, moi peut-être les qualités, ah, il y a un assesseur à 18h. Naïbi sera peine, naïbi c'est au sambo. Kende, oh, tant qu'on va y conception un groupe, on a, mon tour comique Edgar Azarana Sida, à mon balinaye, photo nango yango. Tchela Rabatuba Monaka. Salim Mango Yango, numéro des A, plus 243 89 30 34 189. Au copain Ropenga, c'est un Ropenga, Malama, photo vérifiée. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonne santé, maman. Non. Oui, en fait, maman Edgar, comme on peut citer Zéroïnda, qui a déjà qui est un si matière, je ne sais pas, on te met où il va si réellement. Oui, Banini, et puis les amis. Et ça, journaliste. Juste pour l'investigation, tu as moins d'informations pendant plus que bande de gens qui comme nous babi on te côté ça bande comme ça dans ta groupe, Batandresse notamment groupe ya WhatsApp, Batandresse bande comme ça MK, bande que belé genre de ska qui au sali bango et qui est les gars. Yo et bien de garder. Ah ouais. Et au moins, comme des séries. Au moins, que beaucoup de choses sont en confusion. Mais il y a quoi? Numéro de Ziango. Bazou la banane Edgar na tangeli yo message à comment. Yo po moni bande ko pe botela biso awa ko batu ba mona ndenge ni akomela biso. Na tendresse ebi makambo. Tant que tu na groupe azara ba chroniqueur et belé ba chroniqueuse belé na zuwa na yena mobile so mobile commentaire ni na kosaka ni zo to ebité akomisela ngo alatisa batu belé na nzoto. C'est vrai que Edgar a tamboli ma bé. Vous comprenez? Ce qui a fait mal à cette fille. Et cette fille est venue maintenant pour dire que bonjour à Pamba. À côté, on a un groupe. Or que Bazala qui groupe moi, il y a partout. C'est eux qui voient. Ils avaient la bêtise, c'est eux qui voient. Mais Edgar peut aussi parler avec une personne sans être sa femme. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotolinga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya commander ni atayomro moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre
na soin pe na soin tayi bonyoso olati tunique de gloire na yo sokolati yango na ta OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so poningi li pas passer moi tourna papa moi suki maboko boaki moi perruque na ngai boye moi perruque amulai kande yo moko olinga otiango sala ka moi bien babi pe na poto kuna que non mulungeza makasi moto le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango ta mpepe ndenge memango mpepe ndenge memango elemba lemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien donc on a besoin d'ango ko hésiter même pas un peu. Amis fidèles internautes, bienvenue sur votre émission 100% info. Encore une fois, les vôtres, les membres, les contournables, ça s'attend au T20. Toujours dans la Nouchka TV officielle, une grande merci à partenaire officiel à la chaîne Nabiso. Maman, nous sommes ici, Motema Yamadona, ami, c'est pourquoi pas aussi, l'ambassadeur que j'avais avec Madame Bindelis Nabet et la Ratolo. Vous avez rébellé au Talabson à la Nouchka TV officielle, voilà, on est là. Le peu pour vous appeler les Boko au Talabson à la MK Mireille et Yokani. Oh, puis dans l'ensemble, on a analysé ma bouteille, le cas sur la toile, les bobos s'en a pété. Moko ya biso atikaki biso na komba Flore Makinisi et du coup tout petit peu du sous coopère dans on a biso chinois noir wazaki bon réalisateur cameraman journaliste d'ailleurs zaki pena ma moto en tout cas bato bolinga musa na biso bato bolinga biso pour me camper ko soutenir biso pena pour na likambo ngo parce que tout petit coopère dans biso moko na biso to comme na double matanga zami balé ndeko azwaka libako ko tala Flore ndeko azwaka libako ko tala chinois noir en tout cas bon me camper ko sunga yoko za la penza bien nazanga moto na kata plateau na zabon pena Mireille MK Yokani Jacques Anangila, MK, bonjour MK. Bonjour, Naïmo Sassat. Bonne santé MK. Ouais, toujours bon. Nzamba Anabiselo. Voilà, tout en noir. Moi, Nazana, je m'habille en noir ces derniers temps parce que je me dis, j'ai compris que tous à 2 millions d'amis. J'ai compris que tous à 2 millions d'amis. Ok. Nathan, tous à bien. Maintenant, tous à un problème, tu vas bâtir la case 5. On n'a pas de problème? Ouais, tant qu'on n'a pas de problème, tant qu'on traverse un moment difficile. On a 2 millions d'amis, tant qu'on a force, on a la biso, la biso, marcasi, kitoko et tout ça là. Tu as l'impression que tu es entouré des gens qui t'aiment. Mais quand tu sombres dans un problème, au moins, tu vas la case 5, il y a compter. Entre autres, je dis merci à maman Alice. Entre autres, je dis merci à ma maman Katika Nika. Vous regrettez la nine? Vous regrettez, il faut comprendre qu'il ne faut plus nous attendre dans la mine sur la maman, vous avez dit ok. Il faut sur la essentiel, aussi ici au Kabouane. Pour et le essentiel, c'est le romoko. C'est le coin des athées, tous les camarades du tout. Tout est l'autre. Vous comprenez? C'est ça qui exactement. Et puis, il y a un raison pour nous le bandi, on a vu ce qui passe. Sinon, on a dit que matin à Miraïsa. Ok. À Ebisangaï personnellement, pendant qu'on était en train de parler, il y a un moment très difficile. Il y a une bête à l'histoire, d'habiter Baki, mais qui l'a aidé? Déjà qu'avant, Abela qui a été à son bras qui pénale dans Katia, Bela Makasi, c'est comme on a terre. Qui l'a aidé? Na bato nyonso ya lobela ka bato nyonso azala na bango bato nyonso o ba sepela ko mona na télévision. Ozomona. Mais on aurait appris que moi opération compliquée que si seulement on avait pris l'idée qu'on a aujourd'hui, il y aurait pas que ça soutenaka. Mais ma comme c'est comment mais to bungi si bato na to bungi site. Mais chinois na ka topete natango Alain BCBG nga kindi na hôpital pour basala mo vidéo pour aller na batuto ba ozwa libaku ya kotala ngo ba sungaye et du coup zande tongo ya biso. Si on était venu un peu plus tôt, on était sauvé. Et on a le baston, on total anara, to lingana ya solo, to tout na ba santé, to yebaka si ça ne va pas, vous yé pena ko soutenir moninga no poto ebi biso ce que Kinshasa au soins médicaux ça cher makasi. Donc moto pas ko kango pena yemoka memi yango na nzoto ezate. Ngala wuti na hôpital awa na zebisa ba 2000 ba 3000 les hommes maté qui te kende zonga à un certain moment faut kata na kaka. Ata ko toza na revenu moko faut kata na kaka pour ça normal. Pour qui en dehors ya qui ici en dehors ya boye tout ça là c'est difficile alors faut que il faut que vivre il faut foutre bandaku et tout ça là c'est compliqué ce n'est pas comme en Europe que l'été zeli charge marambo belé yo ça la ka mwandam non donc vraiment liwa ya bande komi bali on ça nga passe na kati mutema nga na mi lobela kitona mi moninga imoko na kati ya situation moko boye o ezana za ngo tisiko na mi lobeli na lobité peut-être que ils ont manqué bato soutenir bango yango mutemi mongo na marambwana
Il vous en pour ça va être bande comme sous peut-être. Tolingaka te tolingana TV te kosenga aide nécessairement. Mais na yebi ke bato bazala na biso soko moni moninga na problème et il suffit pas seulement kosenga yo. Soko lingaka ye pena ngai faut pas na zela ke yo senga ngaso na moni neta moko boy. So na ri tala on comprendre maman que ça kozala kaka na besoin. Attention on peut c'est 1 million T. Mais attends moi 100 nanga moi 200 nanga il kosala quelque chose. Et ça la rabiso bien mais sinon ça fait mal au cœur de voir nos frères partir comme ça. Et ça la rapide passe. Mais na côté na biso moko na kosenga na ba batuyo sa presse en ligne. Tous à la peine à bolingo ya solo. Tout l'accès qui sa force. Tout ça la peine matanga oyo etika la notion na mitema ya bato ba mona ki musala za musala pamba. Musala zoba. Tout pesa ngontina. Tout valoriser yango na liwa ya ba mi balo ba kufi. O so peut-être aussi ka montiner so a tcheka kata moi $20. Ça va faire quelque chose de grand. Mais à la lieu, on paye la cotisation des autres qui sont en tout cas. C'est bon. Hein? Bon courage, Nabando. C'est ce que je voulais. Na moni paye moi ba fiche il y a Flore et Mimi. Na zo la paye il y a nani po ya kufi sima, il y a chinois. Na sepeli pena makasi na moni que tu comme comprendre que c'est un travail ce qu'on est en train de faire. Parce que les bossés comme on est que TV kande musala. Biso ya musala te mais tu dois comprendre que c'est un travail. So mindele kutu batika ba bureau pour basa la copo à YouTube. C'est que c'est un travail. Tu peux ça on pifo, tu peux ça on tina et Qu'est-ce que tu penses par rapport à Bande comme Subako Babi Bato ya YouTube, ba chroniqueur ya YouTube ba comme le rat batama bouquet. Na sens ni ko fa pam ba clash na bino bo clash ki tana ngoyo ya ngoy koki. Non, ça n'a rien à voir na clash na biso. Ça n'a rien à voir. OK. Ça de l'opération fona loba clairement c'est ce que je dois penser. OK, oui. Vas-y. On va pena loba ngo bien. Na peso pena temps. Et ça yango yango na te. Faut ba que chronique ezali na bato belete. De l'autre comme belé na chronique. Et c'est normal que tout le monde a 3-4 personnes en même temps. Parce que nombre comme monene. Ndenge mwana bata théâtre bazaka mukie kala. Ba comme belé on tout le monde va faire pam pam. Faut pas rappeler belé. Mais si ko lelo yo ba chroniqueur ba l'équipe bata théâtre de belé. Vérifie, mais vas-y vérifier, il y a combien de chaînes? Il y a combien de chroniqueurs? Lelo ba chroniqueur ba l'équipe bata théâtre de belé. Mais tu coup fera le bata théâtre. On se comprend. Et puis en dehors de ça, je vais dire aussi une chose. Le fait de se mettre sur une chaise et de présenter une émission ne fait pas de moi une riche, une femme riche. On a des difficultés, on a des problèmes personnels. Tout à fait. On a des problèmes à la famille, on a des problèmes. Ça n'a rien à voir avec ceux qui clashent. C'est vrai que il y a de ceux qui débordent de Maramba Moussala Barosala, ou retournent en Pécorosala. Parce que tant qu'on a qui passe, il a évité de réagir. On a Moussa qui a Sambeli, nous avons vraiment Maramouto à Salinka Komona. Moussou accueilli. Simba. Donc il faut savoir se protéger et savoir aussi, mais je ne pense pas que Bande Connexion va aller par rapport à retour. Je crois qu'il y a un manque qui a pris en charge de madame. Est-ce qu'il y a un dingue magambo de l'une de mon kendele, bien que biso tout salam mais baka kabona si photo clair. Tout na ba chroniqueur musu ba penanga mo ya fallait pour pas. Tout ba chroniqueur musu ba penanga mo faire rigola et dit même pe na maboke to mona pe Bande musu baza et si la bisalo Bande musu baza pe na ngambo ya ndona biso la patrona ndenge magambo ndenge mamazo qui est surtout pour l'organisation ndenge joueur matang est-ce que tout le monde va tirer mais aux alatés par rapport à la guerre d'esprit pour tout le monde peine de Rosara kuna robot rapide déjà on va bloquer là tenga yelo na osenga batu nyonso ba chroniqueur nyonso OK ce qui moko na biso akufi couleur est d'importance parce que to lingi to pesa valeur ne loko to salaka na ko kuna ndeko na biso na valeur pour ce photo kabwana ba biso bo sangani de forces za makasi so bo kabwana ne servira te. D'ailleurs j'ai toujours dit à tout le monde que musala to sala to kabwana ba couleur wana ezala pona to gagner moi lipa mais ça rapona gagner lipa ya loko ni d'abord mais so ngana moni ke makambo esimba mingi côté nanga to ça na biso ke leo na ye 100 gants oui toi to ya penza bongo parce que tu dis que côté je me retrouve pas. OK yango mona mutu ça qui pas faire moni ka se retrouver ta qui pas pas yo za pe manga muso make-up mon esimba te tenga meke lo tenga ya kamba mota na ye mobimba te. OK dona ye penza potoka ba masolo pe hein masolo tinani on a beto liso apesa preuve na mo ba restaurant et tout comme ça il faut jamais na bi restaurant ku to pesa za la raté na bi to pesa za la raté. OK mais nga na benga kande na benga ka je crois il y a une année passée na benga ka penda Bellevue hein le ben na lo ban émission. OK et de la kande ele la ka na benga ka ndengeni j'avais un petit problème sur ma chaîne YouTube. OK papa moko ya libanda linganga mingi atala ngai dont je te les noms. OK ayebisi ngai tu as quel problème na expliquer problème na ngai ayebisi ngai na opesa yo wana ndeko nanga nazo pesa yo yepo aider yo akopesa yo garçon moko asala makambo na chaîne na yo osalela yo. OK vous comprenez papa moko ayebisi ngai comme conseil je te dirais olobaka bien ko keneno na kutu o sala ba gag ba maboke o sala ngote bandaka ko loba isalo bien
C'est ce papa là qui m'avait orienté dans ce sens là. Pour me voir Moussala naïe comme ça. Te abina comme ça Moussala naïe te abisi ngai pour na chaîne nanga. Na banda olobaka nanga ikaka makambu kaka yaba belle vue yaba théâtre. Au moins parce qu'on réfléchira bien. Abisi nga bongo. A un numéro na PC. Je suis parti lui écrire. Ça va faire peut-être une année et demie hein, ou 2 ans. Si c'est trop, c'est 2 ans. 2 ans. Na comélié à Tanguy. À répondre à bonjour, le reste, à répondre. T'es audio, on a comment, on a expliqué que papa n'a pas tilinga et consort et tout ça là, machin et truc. Je n'avais jamais eu de réponse. Et des rages en paix? T'es des rages en paix, on n'a pas eu ok. Mais si on motoko y battait le lot, on n'a pas sauver le lobby. Déplace à ma tête. Ok. Moto y habiter le lot, ce n'est pas par rapport à le Lokowana. Mais moi déjà, moi c'était pour un service. Okay. Je l'avais contacté, c'est tout. C'était fini, mais dans mon cœur, je sais, et tout le monde sait, même dans ma famille, savent que Ngaï na Lingasi là depuis Nabotam. Ah d'accord, Lingasi depuis Nabotam. Est-ce qu'on peut dire que Lilo, quelque part, peut place à ça, moi, regrette Pézali, MK aussi na. Est-ce qu'on reconnaît que Zanga? Oui, bien sûr, il faut reconnaître. À ce qu'on reconnaître, donc c'est que il faut regretter que ça là quoi. Vous en avez participé mal. Oh. C'est comme MK. Vous en avez participé mal. Vous en avez ça vie d'amunene. Regrette que ça n'est pas. Vous en avez jamais bénémi le quoi on a besoin qui trop minute. Parce qu'on n'insulte pas mais on répond intelligemment. Parce que toi soit si me déplacer bella. To fingo te mettre aussi ma place est bella. Parce qu'on a répondu à vaille que vaille, on a zélaka. Na zélio pendant le système à pause. Tant on a pause, si on a les cocantis au longinga, des places qu'on a attaqué, des places où regretter ma casse. Ok. Mais bon, ben pas sur la trophée, tout le monde a autour de la trophée, on va YouTube. Ça. Eh. Tout na cara. Yo da YouTube, que ça la boyete go pardon. Tout na cara. Te ko ça la su bongote. Ko tuna ngo trophée te. Mais pourquoi? Te ko tuna ngo bongote. Au moins le trophée wana. Et ça le quoi mutu nyonso na YouTube na trophée na wana moko quelque part. OK. Il faut accomplir 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, ba critère ba sengi, ba pesi yango. OK. Atanga pe yangeza. Et ça la atanga ngo koka, ba pesi yango. Donc biso tout là-bas pourtant. Oza na ngone ti bunu shoko rappelle na wa ye. Kala mingi te paye 300 000. Donnez-moi 50 000. Donnez on ça trophée na YouTube. YouTube na mutu nyonso tant on chaîne trophée na wana les alaka. Ouais YouTube. Ba bombi là. Et ça dit méritocratie, ça le quoi YouTube a motivé, ça le quoi tilo a pas boy, ba yaka avance tu avances. Ya moni mo sera tambola. O boke di eloko. A Holanda yango. Ndenge moko trophée wana ya YouTube ezala. OK. Donc ça YouTube tant on continue à monde à YouTube, a bon c'est là trophée na. Et c'est pour tout le monde. Attends, tu as fait une chaîne Lelo. Junior pas na ouais. Vous comprenez? Donc mon nez ranango. Donc tu as le bakara nango da kamusinga. Ko et YouTube tu appelles ça autoré rango na mutu. Et ça on est dans cette entreprise na bi mutu ça te que na ba 5 glaces. Hein? À kokisi 15 000 5 glaces vendus na repère ça y est trophée. Et ça carré na YouTube. C'est toi qui es mon travailleur. Et ça yende YouTube a ndimi le quoi travailleur na yé. Et si capable ça la nango. Tu l'as marqué. Bah c'est belé ba nango. OK. Et ça là. Mais tous sont calmes. Mais c'est différent de trophée aux que on les a statistiques. Bah si les statistiques n'ingani ni baso consommer film ni les a plus consommé na minute na Kinshasa. OK. Au monde. Ah terre kali vide nzambe na ngai l'accès nzambe na yé. Na zongi. Vous comprenez? Tu vas leli ba bien mkabunga. Trophée ah nzambe. Talo na za bambodia ngoka keke kaka. Trophée siko ya mam c'est ça. Différence nango za yango. Parce que différence nango za que veut dire bato bena mayele basangani bafandi babandi ko la statistique il y a état la média film il y a parce que film ezaka na forme na fond nango na kati histoire nini babeti à quel niveau ça a touché le cœur des gens à quel niveau ça a boosté le cœur de ceux qui l'ont suivi et comment obinga zana sengo parce que mona batata musumu na temps na que ça na que d'être limisi ça y SB na zanga matière te parce que na yebi c'est que na chaîne de biso soye okuta histoire ya ba jeune fille il y a ba maman il y a ba couple il y a ba jeune couple il y a ba tata ainsi de suite donc SB nous parle du quotidien congolais on se comprend ce qui n'a rien à voir à notre trophée YouTube on se comprend on a si quand on va di bongo au moins n'était pas ça la top 10 top 10 c'est banzemo bakende ko la statistique na ba kiosque o te kara banzembo ndenge moko mais ce que mutabongo c'est que oh il n'a subi aye par exemple fallait que non ngana zaki trophée YouTube
mampama ah oh fallait ça ba trophée ngaba na ça trophée YouTube ako sala ngoti c'est impossible pour tout le monde qui pas soit kiango reba zo kiango inosibia sala nango ba on sala nango ba lobela nango parce que c'est le que tina et tina bon c'est pas ça on a vu dans zanga tina za buzo ba moi ndambu mais ce n'est pas un truc au royaume betela to lobongo c'est tendu. C'est ton et là on est au sala qui va fouti yo. D'accord. Au moment où on a au sala ba fouti ngala na suka na YouTube na bien ngala l'équipe na ko fouti. Na moto ba kabeli $100,000 ya danger. Pour ba kabeli sur base ya connaissance na musala. OK. Vous comprenez? Il faut savoir faire la différence. Au moment où makama mutu hein. Mais pourquoi comment y a on a biso ils a tout autour kana moi mike ndoni na moi ndoni. On a biso autour betale sur la trophée là. Pour tout le monde qui tout mambo manki ya ba kilele awa mura de la presse c'est takié et du coup maman matanga a cotisation to weekend ska que y a le week-end ba to bazo ki mbonge pa na ye tout consort à chaque fois maman muso que zali to l'entourage cité pas ton entourage. OK. Pas ton entourage. Balobara y a jamais de mauvais troupes, il y a toujours de mauvais chefs. Ce qui yo pas na yo makamo etambola bien te faut mitala. Au vérifier pour nani ninga ke bimela nga ka boy. Connaissez la nga boy. À un certain moment faut faire l'examen de conscience, faut changer babilo comme sous. Et puis l'entourage aussi compte. Si tu t'entoures des gens qui on a pas bon. Mais quand tu t'entoures des gens qui se respectent. Il faut savoir s'entourer des gens qui se respectent. Si on va se respecter, ayebi que l'unité n'a pas la moins gérer, ayebi que ça la pratique nous n'avons pas la rater. Voilà. Au moment que maman pas besoin de côté la mine la minute. Et puis toi même aussi tu as des lignes de conduite. Quand on est star, on a des lignes de conduite à suivre. Et là bilan nous ça la tête. Déjà la public nous ça la montée. Et là maman nous ça la tête. Il faut savoir se discipliner, n'a pas conseiller en collate vestimentaire, faut pas là, va conseiller en parole en public. Il faut pas là, va conseiller à niveau nyonso. La relia na yo va conseiller faut pas là parce que c'est important. Il faut en silhouette sur les opés ça y star. Et rose en silhouette aura bi bombardement bonnet kaso ndenité. So comme na bon faut maman se changer. C'est très important. Voilà. Si risque s'entourer, tu es mal entouré, tu auras les conséquences. Il y a tout il y a Mams, tout le monde a bandé comme Souba Kolobango, que Bassali Mangamou ya Sony, na Tour Eiffel, ils a site touristique, moi Bayara, Bateni Bakani, ba photo, mais du coup il y a Koyemba, il y a Kobine, ça bandé comme Souba traité, complexé. La traité n'a ni complexé. La traité si la complexé, na bandé Kobaï qui reçoit, Koyemba na Tour Eiffel, bongo, bandé comme Souba Bézadinte, je sais pas, point de vue non par rapport à Cameroun. Bah tu vas couper na concert à Michael Jackson, bah ça ni. Pour ma famille, perdre un concert à Michael Jackson. Pour le sentiment à Moto Balinga. Le problème c'est que ceux qui sont qui ivoiriens, chinois, tout le monde ça qui congolais tout à fait normal. Congolais nous c'est ça la rendre connaît. Ba bien finissé ba congolais. Et finissé bango wapi. Figaro mte tchaki yango. Natangela bango ba nini ba journée à France oh nini. Ba tirer ça les problème te. Pour ceux qui pensa et ba ko trouver ordre public mais ba policier ba kitaki wana. Vous comprenez les nègres mabé, les policiers qui t'ont pour faire ordre. Pour on pour amunder là, bobo ça na ngote. Jusque là, il y a une norme. On a vu des blancs avancer, s'approcher, se demander à Zanani. Au moment où il y a un star, vous comprenez. Certains blancs qui ont participé à la soirée wana, va comprendre qu'ici là, c'est une actrice congolaise qui est venue, une star congolaise qui est venue à Paris, à Tour Eiffel pour faire ce genre de trucs avec ses fans. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Et ça quand muto na kito na muto na bebuta kolo banding wana. Et est-ce que makambo sala mate, moi ils sont innover. Ba tu ba ko ndimote. Mais avec le temps on peut balanda ba biso. To wana bino ah ça. Bomba jour ou balanda biso. Balanda biso on va pas masina, ba bimisi nani na bango, ba chepe ba no sala kaneti moi ni autographe wana. Masina. On a lobby karaté. Na pese que exemple. Eh ko ça kanda. On découvre ba bien coller maman livre. Ça n'a pas besoin de ça, ça dans mais moi na Dubaï oboya. Pour le on y oboya. Nzambe sera ninga pambola banzela nyonso. OK. On se comprend. Si quoi y a eu ça différent na batu nyonso. Pour bango pe bara ba koli. Parce que ya bango ba koli ba no tena arrière voiture. Vous comprenez? Ba fongoli coffre ba ki na kati. Si quoi yes quoi za koli o ba tchaka, mkonti avandi a tie koli ne pembe. Ne problème pas c'est désordonné sur mon éco. Tondimi soko ça fait koli tondimi OK mais bino pe bozaka koli mais bino bozaka koli nini o bando cha wapi po ba koli musupe zaka chef alingi te matana suite nae il faut que na suka OK o moni muto asuka mais bagage à chef mais ma papa chef wana bochango kuna mais siko so yo pena chef veut dire avani na wazo mila na wazo lia na yo mais différence pe là
eza ngolu epesa meni mutu nyoso te makambo ekoma oleka na bayoutube na bandeko na biso bato ya théâtre tonamonaka nde tobakaka youtube ekendaka nango bongo mais apparemment eza na bandeko mosusu balaton mpenza na kati ya mitema bakoma okenda mpenza na ndenge mwa spiritualité bakoma na spiritualité kindoki mitema mabe ekoti na kati makambo ya ndenge na ndenge. Là, il ne faut pas oublier. Il y a un ancien abakou qui ne sait pas faire ça. Tant que ça, il n'y a pas faire ça. Pour ce que ça, la prière, tu regretter. Il faut regretter parce qu'il y a une qui peine à faire écoute. On se comprend. Pendant que Zaki au départ, Zaki le même sous. Il y a la TV. Bon, moi, je ne sais pas, mais on bête à l'isolo. Na kofi ngasa ça me la bengue ah ça tient na c'est Zaki n'a pas pour vie. Mais tout ça il n'a biso. On se comprend. Mais là, pendant que la guerre, pendant veut dire tout à la tête, tout à la tête. Ngala kutana batu mususu na biso ngondeni bonjour abo zo ça bonjour. Au point ni oyo za mutaka je m'en fous. Bonjour et l'ambelanga. So bon répondre c'est toi qui vois. Est-ce que matanga ngoma mbeko simba pe boy na ba comportement ngope MK ya boy. Te o boy na mbota fa net. Bon so yo ba pe meno mbote sala la ko nini papa nanga. So muta boni ko pesa mbote. Neti nga so pesi nga mbote te nga pe na sala nga nini. Je n'ai rien à foutre de mbote. O boy na yo fandi na nga na ko yana ko pesa mbote wa ndimi gloire à Dieu. Wa boy afandi. On avance. Les solons pe Bellevue a cotisé. Pour bandeko na biso yene na yebite so akotiza pour na monite oyo kipe li solongo te na moni pete li solongo po yo kite te na yo kite sincèrement oyo bi place na zati na retourner malgré moi pour tara bon to tika musa ekufa bon ezati mais na yo ki yete ba bien ça ni la vie pas cotiser pour le matin mais ça bien il faut cotiser mais to bandeko musa ko sala émission kenine que ça ni c'est pourquoi bosengi Bellevue mbongo boza babola et tout comme ba sengi mbongo pour la matin ya ba fleur to ya fleur mamba bombola tiens ce qui est déjà mon tour il y a des canata pas fleur à ta moko faut pas cotiser oui rien normal bon tant que na osenga maman olive mbonga nani akufi maman olive ça théâtre ça rate et alors tout ça réaliste ça ba pas ministre moko ba sengi mbongo a tout ministre de la culture et art mazimbo a tie paquet et l'axini à ça la théâtre hein o mu kondimo abela chou tant pesa mbongo maman ba sengi la mbongo na makasi mbongo à ça la c'est comme ça. Ça c'est pas la pesa mbongo, c'est bien, n'a qu'à donner. C'est normal. Et pourquoi fait gang à bat musuba comme critiquer surtout bato ngam na ye? Te soki bato na ye ba comme critiquer, c'est pas comprendre le mutu na bango so sala te. Na c'est pas ça c'est erreur rebelle. Mal entouré kaka. On a rien qui mal entouré. On lui fait faire des erreurs. OK. On se comprendre. Na lo bango chaque jour na binga na linga sila, po na linga azana kati nanga. On se comprendre. Mais tandis que yé pas na makamu na ye, on ndoko ndima. Ngala boya raté biboyela. Ana makamu to ko ndima. Mais elle le fait mal. So comme comme ça juste tango retourna pena batu ba PCB télé pena liso bete liso comprendre que maman ça on mabe so ki ba yebite a s'entourer na bato ba yebi ba l'accès musala ningi on sala elle peut aussi aller loin Mireille MK to dans pe marambo yo e ko ningi sur internet wa comme on les pena cité si photo que ça pena sali à faire partout MK à faire partout comme on les a cité mais à faire partout des affaires partout quels sont oh wana ata papa na biso sika kufa na tombe fa telema na osala partout te na vie nanga si mukoye soya esala mate so fona kufa nzala na préfère kufa nzala sala ngote na ko vanda kana mutu te parce que pesa $20 $30 il faut na lingaye nga ko pesa nga visiter so na linga ngote Mohamed Gam konzi anda na ndena babi yo poza na parti na ozana ka parmi 30 fiants heureusement que photo na monter ba lui amoni nde kombo na so na pembeni so ndeni mais na uta eda ko vérifier ba bi ke etani ngate d'abord je dirais quoi aux filles bon quand tu as so mutazaka na poto na a koko na bisa ko ba mibali na bisa ki chasa o ba pesa so chaque jour $10 $5 wana ba dépenser ko le ga mibali poto po ba la poto ko yamba la mo ka $100 na mois o se cause $100 na mo mobile yo za na ki chasa $100 ko liango mo mobile et si la cara même si on a 3 jours une semaine et si ça dépend pas ya ndenge nini yo train de vie au menaka na ba train de vie ba kanda lo ba biso boyem soupe 2 jours et si li pe même ce jour moko pepe ne si ba surtout ba jour ezala sala suki so mama nini si li pe vous comprendre donc on doit ça la que to vivre boy ba Edgar parce qu'on a comment on a Edgar Mokondi nga na yebi été personnellement boy na yebi été na mona mbala moko na vie ndenge nini quand les ba contacter biso to ça ba émission to za public nga na tshaka mo carrière nga na saka mo sécurité nga so na oké pas mutu abengi nga na nga moko te na tshaka toujours Panthers pembeni père azalaka romone te maza romone été maza OK pona ke na pena mobali na pona ya ba pena ke ndenge za na awa flou ezate po ba yebi ke ba fille ya TV za so ndeni so ndeni Edgar m'a contacté nga yebi singa ko alingi to travailler ensemble na pesi ba condition nga ona ninga oloba na télé te na pesi alobi que azo kin azo postuler na banduni
Kuta bisinga to ke bandu nga singa ke na bilo na ba sentimenté. S'il faut qu'on parte là-bas c'est que c'est un contrat. On doit signer ces contrats. Au pesinga imbongo nga na zo équipe na nga ke ipona ke ngamoko jamais. Parce que na kati équipe na nga faut tout na siko ke émissaire za na kati équipe na nga. Na kati équipe na nga. Faut mutu mo ya pas chéri na nga faut za na kati parce que yango mutu salaka transparence na mamto sala. Ndé ayebi ke azoya ça va j'arrive et tout ça makamusu kuta ya a faire a tombola ke lo mo belinga ça fait makene internet na kumba ngote na tika yango te wala mwana to betango c'est ça dépend nazo respecter bato bazaki cité na kati baza pena bato na respecter makasi ba tantine na respecter te ba mabokete et non rien à voir. Ndé sili ayeko ya Kinshasa je crois il est venu quand même dans ce basu data ngote hein tant ayeko ya ezaka cette année ici là ayeko ya Kinshasa bengi ngai mi roza nga mukolo na ndoke sala émission na Miss Lolo. Na mutuka chauffeur moko memanga na mutu moko na mutu na ngaka. OK. Tito bengani tito sisi nga siko batu ya bazaki kuna nga siko fana kita siko na réseau na batu bazaki kuna. Po technicien ida à côté kuna. Aina njili. Akoma déjà wana. Nga siko to bandi ya ndeta ya bengi nga na bisi père que no père faut to avancer. Na sisa na mutu wana to panzana nga siko na kesiko yo systématique. Systématique ouais. Ndeto yo ko memana ti liboso wana na omoni soki outi pour faire la précision hein soki outi ngani soki outi ipak au prolonger station na Ngambela station Gambela côté avenue wana et ça je crois entre 3e ou 4e avenue avec quelque part wana donc comme il peut jotara tika na kati ya mutu kana bisi bon na yo kakuna so mamni ba loba na komi kuna oh non tozo kine siko tozo bima est-ce que mutu kone komi mabiso c'était so mutu kone mabiso c'est faut futa mbongo pour sa course to chez carburant oh té bon ça va ngana okene pas ebingwe mais na retour tokuta na kasi ngasi ah nazonga susu ah lisusu ok fait so la kamba maman musala to silana mais avant ça tozonga mukesima abenga ngabisinga mira pardon na chaîne na chaka ba biloko ya ba catch bona Edgar biloko ba catch mo sala mara na imkabo et ça sur 4 jours sur 5 jours atindi mega na ye na sala lié live na sisi live atindi pena code na ya chaîne na so na lié chaîne ni ero linga za malata makasi na zina che na sala lié nini on a vu normalement on a sala makambo wana te ndenge na mona za makambo ba pratique ba kisi ba nini wana ngana ko sala yango te parce que d'abord je suis une chrétienne de deux sans je m'ennuie et là on se pédisanga ité nazo sentir conviction na ngezo boya oh ça va ba technicien nga bazaki te mais ba yaki d'être na bazaki na bandu na tina bamba misala bazaki so benlo ni na bien OK c'est pas un problème na tika makambo wana so la te tina ndenga yeko ya wana comme on avait un contrat de travail ndenga betela nga lisolo to ye wana to komi wana oh na pokwa na retour pe na bengi pe tonton na bisi yaka quelque part on a pas na OK soupa mutango susu ko bata bata ba buzo ba potaka batu mingi ayepe atelika na mutuka tango yepa bimaka libanda pa telaka mutuka na biso ninga ke na mutuka na biso mutuka na kati il y avait deux personnes le chauffeur na moto bando sala azaki na ngai pona ko sécuriser makambo na sala parce que nga témoin zala du coup tant tozongi na retour a bengi biso 18h a bengi biso papi chauffeur wana komone papi to yeti wana to komi wana oh na yedo biloko mais biloko ngo ndeni chaîne nanga abende biso mso mona te makambo chaîne ce qu'il faut sango la journée ezali ba 18h belo mo bon. Je ne saurais pas te parler de ça maintenant. D'abord, je suis très fatiguée parce que l'outil et tout ça. Est-ce qu'on travaille ou pas? Non, il faut qu'il n'est pas moi, qui peut moi, les restes, ce n'est pas mon problème. Oh, est-ce qu'on tique à la tête? Ok, qu'à lobby. Ok, bêtise. Ouais, le gars est mort. On a manqué de respect. C'est mon frère. Tata wa papa mukolo obe tuzo akatsa so poto ebeta emo malili wana akatsa ko late nese papa e ambala suka ba je wana osesa ngonga te osaisa nga ba blague wana salite wana te jamais en aucun cas nga na ko vanda boye na yeka mutu mona yebi na nga pona yebi yote po mona moni yango na la kuna na ndako ndenge nini ata so to banda ko solo la nsala mambo wana peut-être les qualités boye nga ah ya na seso to 18h a sécuriser nga ndenge nini bon mutu kana ngoti na ngoni mutu na tei libanda tina neza kini ah OK na tei mutu na libanda pona atambola pona sécurité na nga de azala ki da wana na chauffeur ye sécurité nga pesa pa ebi na kishata ngo malonga pete na bakula kuta kulo na msa ebi yangote ndeko telema na nga na telemi na silika na baluka na kenda omoni batu bazalaka wana to babiso mbalete bazalaka ba tonton moko boye je crois 3 na telemi na nga na kei na ngai il y avait d'ailleurs une fille là-bas qui faisait la cuisine bilo mo andeng wana nga na telemi na nga na bimi na nga na mutu kana kei na ebisi cherche ndenge za na o eza comédie muto ane na mo pesa tumula musala te ana ngote
toyebi batapoto onde bayaka ba na besoin musala bayebani o ba na besoin musala te bayebana o eza comédie na oyaka siso à jamais parce que mamba groupe eza ndeni kasi siko tango songa na bimona na zongi na ngana na fani na ngai ya na séjour na ye atiro ça séjour na ye na tuna ka ete na imanga mona te mo suku ta benganga na bloka ye na katele téléphone et na se ko benga ngai te ko benga ngai te po mo conseiller ba ba camarade na lingi na ngati et sili mo conseiller to fani ka boy na mona ka groupe mo efongwami tela ka batu ba image na olobela wana groupe mo efongwami na tanga ka moi début po batu ba comprendre po la musu batu ba oloba po na bilobela yango pe tira ba sambusaka bango bongo po ete ka bango na yebisaka pe na yebisaka ko sambwa kende ko o tango ba ko tepsa na groupe wana mutu moko akomi ke Edgar azaka na sida a mobali na ye YouTube ekata parti wana te te kata te izela na luka numéro ba ko tepsa na groupe wana te so ba chroniqueuse ebele na kata groupe moko wana yango na otela yo ba capture d'écran nango eza OK nga na zui yango na capturer est-ce que quelqu'un dans groupe et mon nana groupe en groupe est-ce qu'on a biso que za toto bima po nga pela nga ko bima te oza na tata mwasi OK pona lingaki apesa nga ba précision oyo te zela to kepe malembe po nga linga omoni message yango ba côté na kata groupe Salima groupe yango ba photo nango yango tshela ba to ba monaka Salima ngo yango numéro neza plus 243 89 30 34 189 okope ko benga ngana ko benga mbala mo ko to vérifiaka Salima mutako tepso na groupe wana mutaka admin ya groupe wana benga mbala mo ngana tengela ka batu bandeko plus 243 89 30 34 189 na yebite soka changer numéro to ka yango mutasela akota biso wana to benga no Salima akomi na créer groupe oyo po boyeba qui abuse de nous. Je demande juste la solidarité féminine. Garçon oyo aza pervers sexuel, escroc alingaka basi na messenger. Presque biso nyonso awa toza ba proie na ye. Wana la fille qui dit. Depuis Ayekin, il a couché une vingtaine de filles, toutes sans préservatif. Même quand il est parti au village à Kendaki, village fait affaire, ça Kendaki postuler. Na moi si je sais ce que je dis, ngana timba trop façon na ye m'a poussé très loin en lui donner oyo namoni bandeko soki azana sida tokufi biso nyonso nde biso to tomboka. Bonjour. Bonjour. Bonne santé maman. Bien. Oui, en fait mamba Edgar comme on peut citer Zeroinda qui a déjà qui me topé si matière wana je sais pas on te ngai to y va réellement. Et ça, je suis journaliste. Juste pour l'investigation, tu as moins d'informations pendant plus que bande de musu batin comme nous babi to ko tsara bande comme suna ta groupe batandresse notamment groupe ya WhatsApp batandresse bande comme musu ba MK bande ke belé gens d'esca qui au sali bango et qui est les gars yo et bien de garder ah maman vous avez certainement bien de garder mais tu as na matière na yo ah oui en plus tu as na ba caption ah même na mamba groupe oh yo tindaka ba message non mutakala na yo même makamwana de papa vous assure il c'est chose que tu obeta kaka d'accord c'est que tu obeta kaka parce que tout le monde numéro na yo na sens wanande non na ah ngana et au moins comme il sérieux au monde que boyebo ko chapso na confusion mais il y a quoi wangana bien numéro to ziango bien yebi yo ngana yebi ba ngana yebi wa numéro yango to a côté na groupe moko boye na bazuwa na bana Edgar na tangeli yo message akoma yo po moni bande ko pe botela biso awa po batu ba mona ndenge ni akomela biso na tendresse ebi makambo tant que na groupe azara ba chroniqueur ebele ba chroniqueuse ebele na zuwa na ye na mobile so mobile prometaka ni na kosaka ni zo to ebite akomisela ngo alatisa batu ebele na nzoto pendant que on ne peut pas c'est impossible neti ngabena na kelinga Edgar pone lo ni net na zamba likitoko c'est na lobitika mabe mais ngana lo ba na principe ya moko OK tango na yeba makamuna bien te na olingoti il faut na yeba place na chama kolo yaya babiso baluka biso na vitesse so ba vitesse na biso robika te mais internet est là la terre hein baluka matière tango mais oui si on va continuer moi mupende no kaka oui mamini esala na internet parce que nana zokosa muninga mutasoko ça c'est vrai que Edgar atamboli mabe vous comprenez ce qui a fait mal à cette fille et cette fille est venue maintenant
kozo batu nyoso akutaki basolo la ta bonjour à pamba a kocha bango na kata ya groupe wana or que bazala ki groupe moya bato basala so ba partout na bango c'est eux qui voient les amis na ba misusu pe basala ba bêtise na bango c'est eux qui voient mais Edgar peut aussi parler avec une personne sans être sa femme. OK, vous comprenez. Il fallait gérer des zoua à Lukaba oyo baza concerné ndé bango ba aussi na bango basi na bango non je fais quoi de ça ba pesa nga preuve ya eloko nini nga na ngona ndo mona yete d'ailleurs nga za bilinga lingate nga bongote na bilinga lingate net na va na kiti bona na mobile na poto te na nete na yete wapi ni obo ya bango ba fanture de kito na mambwana. OK nga na vana pena mutu pena beta lisolo ndeni na kitakini na sombi da bilamba na nga ndena ndolela ba fiango moko oh siko biloko bon yo vanda pa bato ba na nzungu place ba olambango yo ke kota na mama ndengwana il faut y se respecter yo moko il faut éviter ba makamususu ba biloko ba mon attention kufi na tu babiso na ko kufa na ko bikunda ko tala bo na sengi mo timo na ngali bobo zipa na minoko anga po mamo esila non mais garo te makamuneti yake o mobali moko bimaki na sa isondeni ozo mama esala siko likola mama ko publier o na linga mama wana te pona mama wana on se comprendre donc malamu soki ba permettre ngana lo ba mama wana te na lo ba soki mampuye leki malamu kuna vanda na sa mama mususu mais voilà te na sa te je te dis et puis en dehors de tout je suis un enfant de Dieu je dois savoir où je mets mes pieds c'est très important. Mais apparemment makambo yo to bande ko to bien on ni bali ya poto ndem ba ko chapi bande on a biso basi na ba confusion ni bali ya poto oui ba on va ça le programme mais pour se réaliser biso basi ya mixia ça muto za mailler l'été vous comprenez très bien ce n'est pas pour un $30 que tu peux te permettre de faire n'importe quoi avec une personne partout ça va $30 vous comprenez il faut yeba makambo ça là il faut yeba ko se valoriser yo moko mobali musu pena yebo ya tindiki mbongo tindiki motanga si ça mena armo atana tina bimela yo na lobasu diso na ngote pour yebi ke kuna mise ki moi 5000 moi 3000 mais yo pour na $30 et puis vous parlez clairement que à quoi ça ngaka $30 pour un $30 tu te laisses faire comme ça pour sortir que le malade biso de photos ça la barrière contre batouane bazé belé bayaka bongo biso photos ça la barrière to boya ba $30 na bilama la ba HM bayela biso poto la fin du monde ça ngape lobi na tongo na ko ke poto yo poko ke poto lobi na tongo ndesa nini échanger au ça oyaka ça o changer ga des milliards au fanda bah tu faut comprendre ngo et ça arrêter que ba fait existe ba commencer qui si tout biso ba chronique kinini o ba bima o ba koma donc ba so sangisa bino 14 pas mobile moko est-ce que na groupe on peut tomber ba ne bo sa ko no bo se retrouver pena ba no ça na yebite oyebi ke ngana yeba ba tu pena mingi te na yeba pena ba tu mingi te mais na mona que il y avait plusieurs chroniqueuses pourquoi parce que ba tu ba comment réagir oh na ko ti biso nani yango nini et pour nani bo ce que tant ba combo ezo bima ndé to zo mona ke combo boye même si oyebi yango te mais si so enregistrer zo kana iloko moko boye ndé ko mona wana on a fait à 30 fiens ya mais tu auras 30 na kata groupe wana OK tu auras 30 mais oh ce que maman bimisi biso ya oh maman bimisi c'est bien on est te ngana koloba c'est vrai qu'il y a aussi des filles qui ont fait ils ont fait de n'importe quoi avec Edgar mais mususu pe faut pas vérifier muto apesi bango source ya information est-ce que ba fille wana nyonso parce que ngana ndimi na ngai te que Edgar ana mbongo ko sakana ba fille wana nyonso 30 wana na ndimi na ngai te asa mbongo te eza te kana mbongo dans moyen de vivre kozana moyen de vivre na kozana mbongo za mais affaire ba 30 kozana kozana mbongo faut pas vital caméra mbongo ana nchasa te OK vous comprendre ba tambongo aso ba na akini bata mbongo ya solo ba kini fena pour fanda foza vous comprenez ba te bele ba utaki poto ba zoki kishasa ba sa musana na chef de l'état ba koma na mbongo na poto ba na moyen de golia fufu OK vous comprenez au moins nuance donc ana mbongo saka na fille na 30 te OK pour ba biso na moni na pe ba za na ba o ça type fille pe à vivre né azara né peut moi 205 moi non facilement donc je ne pense pas mais il faut seulement vérifier une source d'information wana nani a pesi ce que ça y moko Edgar et qui a confirmé il faut passer la preuve OK so ça mutu moi si na moko boya sali zuwa crise de jalousie yanga ko za basini so ba solo na Edgar abimisi mpo mobali mutu ba ko linga yo molingi no yete mutu ba ko linga yo otali ye nanu moni que ça ne va pas au bois est-ce que ba numéro azwa ki ngo wapi c'est place ce qu'on ne peut pas eza ba capture ya nini te eza ba capture ya ba Facebook ba numéro azwa na Facebook te parce que Facebook ebisa pe ba ebisa na oui ebisa numéro ba tu Facebook ebisa numéro mutu c'est ça que ba eza albi bien alinga basi na Messenger OK quand ça c'est ba numéro kuna ah d'accord et puis sûrement na WhatsApp na ya kota ki pirataki azusu ba numéro ya batu so soleil na mutata une fois zika bien yeba kota kaka amona maman sida comme ça yeba biso de oh mais sida ngotali bisote même bon gérer ba sida mito ko bozela ki on peut biso de maman voilà te voilà tandis que ça ça y est na groupe dans na degré moi c'est kokoti ça biso ba bêtise
bêtise na bino, c'est pour ça la bêtise moi que ça musique na biso. OK. Na mi pour bien tendance en azalinte, mais ba to ba retenir ni juste pour la commono na ndenge tanga mpena ma. Te comment na tanga bina makambo alati. OK. Il faut préciser comment na tanga mité. To uzo so na mamu liboso na lobi que basaki ba capture d'écran moko ndo ba kombo na biso bimiso na C na reine de l'île pas bimiso comme les bimiso ndenge nini. Yango ya zui yango azui yesko fio na zo tenter ata nani mutu nde abimisi ekuna po ba ba tanto batangi ani ngaso ba il faut ça ninga moni capture de quand ba kangi capture d'écran comme moi bimi na se sûrement ils aki mutati ndela qui est et capture d'écran wana. Moi je suis pas cité dans cette bêtise là. Je ne le ferai jamais. Voilà, merci beaucoup na bande goto MK Yokani et puis nous TV officiel bozana pour notre épisode ça une façon de soutenir mon sang Zara. Vous likez, vous commentez, vous partagez pendant l'émission en tout cas. Bah sauter publicité, tu vas t'aller au début. Publicité, vous t'en du début jusqu'à la fin et on peut aller me ça a biso bien. Vous continuez toujours à soutenir biso, vous ça peut-être tout ça peine matin toujours perdre dans ma biso mi balé. Et voilà, MK Mireille Yokani tombe vraiment dans ce cas c'est faux message na bande goto balinga rayo et surtout baba ko tout le monde là. Non, on a besoin là-bas. C'est maintenant que j'ai besoin de tout comme sauter. Ah bah ko kunyo so ebi que alinganga. Bah on a besoin là-bas. D'accord. J'ai besoin de leur prière, j'ai besoin de leur soutien physique, matériel, financier. On a besoin de bango. Na lingaroyo lo bana TVT so na yese ke makampeza. OK. On a besoin de bango. C'est maintenant qu'il faut doivent me prouver leur amour. Avant et après. Voilà. Merci na batutu boza ki libako. Bote pe na piate mikolo. Mikolo bote pe chate. Na piate. Ah. La pesi ka Jack Kanangila na Junior Mbongo. Voilà, on a pesi jamais on va d'Afrique monter ma papa le Martin Bokoto qui me rend dans 4 sa coupe. Rendez-vous la prochaine numéro. Bye bye. OK. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotolinga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si bon. Moi ça longwa boya commander ni atayomro moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi oezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati yango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'état neti tembe. Okutana chef de l'état so poningi li pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque na ngai boye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala ka moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpependenge memango. Ta mpependenge memango. Mpependenge memango. Elemba lemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour. Olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu.